ba revendication nyonso yo ba rebelle bazoluka parce que to faut to benga bango ndingwana ba rebelle ba sous-traitant rwandais donc baza ba rebelle bana misala ya ba rwandais voilà donc na Congo na bango Rwanda ndem kasima. Alors le président de la République il a bien dit et il était très clair que à dialoguer na ba rebelle te même ceci ba komi liboso porte même ata ba komi na ndako na ye na libanda ya ndako na ye aza na kati ya ndako ye alobi a dialoguer te. Excellence s'il vous plaît mais kama muke ko tia rigueur na makambo yo biso to botami to kuti makambo yo tozokola na yango et tu évites ta musu to kufa to ye to ko ya utika ngo pe to zo risquer pe ta musu alors yango te za soina biso posa na biso za yango te yo lokolo za papa ya biso numéro 1 na biso yo muto za molobeli na biso yo nde muto za décideur ya makambo nyonso en tout cas tia mo rigueur na makambo alors olingi susu te tozonga lokola baumbo ya bato wana en tout cas démarche wana population mo nyonso même ngai pour un dialogue est inopportun. Donc, toza na pour sa dialogue. Pour sa dialogue, mais entre-temps, on peut progresser vers Bukavu les sous. Ok. Nous avons solo moko mopanzi sango. Omoni baza na facilité ya ko atteindre Goma et surtout Nord Kivu pour nanine. Ils ont raison moko. Ils ont valable tam sous bato belé ba ko ignorer yango, to ba ko minimiser yango. Ils ont ni. Omoni population ba vandi na Nord Kivu. Parce que j'étais là, en 2006, à l'élection 2006, écoute, na population Nord Kivu baza mixé, basangana, na ba lieu, ba site frontalier nyonso ya ba pays nyonso zala bongo. Alors, pour remarquer nini, ba soda ya biso soki ba komi na terrain wana, est-il que ndambo ya population ba uta Rwanda, ba vivaka wana. Bazape ta mususu na moi sentiment wana ya makila wana ya mboka na bango Rwanda malgré tout bafandaka na kati ya mboka na biso na RDC mais au moins ka bango ba okeneta mususu ndeto lobaka biso ya lingala na biso ba kinwa ba ketimbisa ba soda ya bango ya Rwanda bokeba kuna ba FARDC wana bazali bino pe boyebite ozomona facilité wana ezali na s'adresser ceux qui n'ont eu chance à Kolanda ngai excellence président de la République toza ba oya yo bana ya na yo yoza papa ngai nazo komona président na biso oza trop lent un peu na ba makambo ebele tika tolo ba mwana na ndako pe soka moni kamo ezo tambola te ayaka pa papa ayebise papa nga moni boye na sali bo ndenge ba kolutu la ba ya kala balobaka ke non mwana moke abeta mbonda pe ba kolo babini même comme mabele eza ya population et voilà pourquoi mona moto nyonso ndeko na biso redia ayembaka grand frère biso na pesi mbote ya passant et ayembaka ba mandat ya l'état ici là donc ata umeli wana ko boni bambula boni okoleka mais population wana kozaka wana c'est une force et ça bombe à retardement force ya population na tena nous force ya armée na pembeni parce que bako kanga pe maboko te ezate no armée kozala l'écart bango bayeka bakuta na population non. Heureux de vous retrouver, chers abonnés de Toussaint officiel depuis les États-Unis. Nous sommes ici à Palanque avec Maestro Vicky. Dans le cadre de cette émission, comme vous savez, notre pays, la République démocratique du Congo, est agressée. La ville de Goma est sous occupation du mouvement rebelle M23 ainsi que l'Alliance du Fleuve Congo de Corneille Nangaa. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour faire une petite analyse par rapport à ce qui se passe là-bas. Tous abonnés des copichous, artistes et musiciens, à Zapé, Moutoumoko, Oalandela Magamambo, des copichous, Boni. Merci beaucoup. En tout cas, Nzamba Zobatela, qui m'a vraiment zali. Et merci surtout pour l'invitation à l'émission. Nabi qui est patriote, le Bamakamamboka bien. Et on tout à l'heure l'annonce Tangai, tu dis Makambo sur le canal SR des Congo, bandit l'hôtel, tout le monde et s'aggraver. Alors, subitement, tout le monde après Koko et Agoma, tout le monde
Senko tomoni ECC baki kokutana na ba chef rebelle na Goma rôle bani par rapport na bon d'ailleurs eza nos première fois te bango baosa ba démarche na bango parce que balingi dialogue Congolais amesana ko dialoguer bandakala parce que to mesana ko kutana na se anzete robenga arba palabre alors eza mabete mais na contexte toza nango oyo bango pe bayebi réalité ya dialogue bazoluka ba revendication nyonso oyo ba rebelle bazoluka parce que to photo benga bango ndingwana ba rebelle ba sous-traitant rwandais donc baza ba rebelle bana misala ya ba rwandais voilà donc na Congo na bango Rwanda ndemta asima. Alors le président de la République il a bien dit et il était très clair que à dialoguer na ba rebelle te même ceci ba komi liboso porte même ata ba komi na ndako na ye na libanda ya ndako na ye aza na kati ya ndako ye alobi a dialoguer te parce que ayebi oeza bosenga na bango et na yango président de la République a montré déjà musika et puis ayebi que soki andimi ko dialoguer na bango tokozonga kaka na situation to uteki nango ya mixage na brassage oyo sur makambo oyo yango mutu mimi biso tina niveau tozalelo alors to lingi susu te tozonga lokola baumbo ya bato wana en tout cas démarche wana population nyonso même ngai pour na dialogue eza inopportun donc toza na posa dialogue mais entre temps bango bazo progresser vers Bukavu les sous. OK na solo moko mopanzi sango omoni baza na facilité ya ko atteindre Goma et surtout Nord Kivu pona nini eza na raison moko eza valable tam susu bato belé bako ignorer yango to bako minimiser yango eza nini omoni population bavandi na Nord Kivu parce que j'étais là na nazala wana na 2006 à l'élection 2006 écoute nga kuna nazalaka wana population Nord Kivu baza mixé basangana na ba lieu ba site frontalier nyonso ya ba pays nyonso ezala bongo alors poko remarquer nini ba soda ya biso soki ba komi na terrain wana est-il que ndambo ya population ba uta Rwanda ba vivaka wana baza pe ta mususu na moi sentiment wana ya makila wana ya mboka na bango Rwanda malgré tout bafandaka na kati ya mboka na biso na RDC mais au moins ka bango ba okeneta mususu ndeto lobaka biso ya lingala na biso ba kinwa ba ketimbisa ba soda ya bango ya Rwanda bokeba kuna ba FARDC wana bazali bino pe boyebi te ozomona facilité wana ezali or ceux qui balobi ba continuer pour ba kita ba progresser Bukavu Bukavu ta mususu ya Kisangani Arwariwara bakita Mamanyema Lubumbashi toni tiba kele bakasai kuna bazana problème sérieux parce que population eza na ba contre wana baza d'accord na bango te baza difficulté moko population ko yamba bango te mais bango ba rebelle il peut imposer ba ko s'imposer parce que baza ba na position force sans bokangi mboka donc au non sobolo c'est comme c'est ce qui se passe à Goma na lobeli bosoli kambo ya population parce que omoni tolinga te mabele wana eza ya population gouvernement baza wana pona ko kamba population pona ko orienter population na makambo yo etali politique mais mboka mabele eza ya population et voilà pourquoi omona moto nyonso ndeko na biso redia ayembaka grand frère biso na pesi mbote ya passant et ayembaka ba mandat ya l'état esila donc ata oumeli wana ko boni bambula boni okoleka mais population wana kozaka wana ndenge bokuta kinde botika ye c'est une force eza bomba retardement force ya population wana na tena nous force ya armée na pembeni parce que bako kanga pe maboko te exactement non armée kozala l'écart bango bayeka bakuta na population non parce que tous ba vaya soldats baza déterminé na tour yo en tout cas bon to ba mingi pensade ce que yo attend que mon mboka ozo sala analyse bien et nous nous reprocher la mikonzi na biso ya armée pendant que nos soldats sont mal rémunérés mal payés
les soldats ne sont pas motivés, pendant que Nangama Munguna Kuna Baza motivé. Il paraît que Bakangimbo Kamo Bazora 1000 à chacun. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nous, nous avons reproché par rapport à Tika, Kusundula, disons, ko tsape na kale to bate ko tsape na kate na ba o ya biso mapinga. Bon, ngai na ko kende malamoko et na s'adresser ceux qui n'ont eu chance à Kolanda ngai excellence président de la République. Toza ba oya yo bana ya na yo yoza papa et ngai nazo komona président na biso oza trop lent un peu na ba makambo ebele tika tolo ba mwana na ndako pe soka moni likambo ezo tambola te ayaka pa papa ayebise papa nga moni boye na sali boye ndenge ba kolutu la ba ya kala balobaka ke non mwana moke abetaka mbonda pe ba kolo babini. Excellence, s'il vous plaît, mais kama moke ko tia rigueur na makambo yo biso to botami to kuti makambo yo tozokola na yango et to yebiti tamusu to kufa to ye to ko ya utika ngo pe tozo risquer pe tamusu. Alors yango te eza soye na biso posa na biso za yango te. Yo lokolo za papa ya biso numéro 1 na biso, yo mutoza molobeli na biso, yo nde mutoza décideur ya makambo nyonso. En tout cas, tia mo rigueur na makambo. Tia vraiment rigueur na makambo. Et tozo mona, c'est comme si privilège za na bato yo ya ma auto ba bato mabe. Bato yo bazoko sala que makambo na biso ya mboka etambola malamu te. Les bato wana baza protégés entre guillemets, bato wana baza bien rémunérés. Tokoyoka kuna somo moko esengela ke kende pa ya armée boye o kingandi moko boye donc clique ya bato moko boye ba détourner, mais tout ça toujours kango et ça biso pas si makasi, mais toujours mona c'est comme si toujours tambola na impunité moko boye oyo ezoko continuer kokola ezo so intensivité moko boye oyo toujours comprendre yango te. Biso na mosika ezo sala biso pas si makasi, en tout cas so tozaki na moyen ya ko agir na ndenge na biso en tout cas nde toagissaki déjà, mais toujours compter na yo po toana confiance na yo, toana confiance na yo. En tout cas sala biso faveur wana, bon eza faveur te parce que ça musala na yo, mais eza marque ya koloba na ngai par respect yango na lobi na ndenge wana. Donc bateau bazo ko sala babilo ko ndenge wana, en tout cas il faut tsape na rigueur na makambo wana. Il faut mobeko et sala musala nango toza kana IGF déjà zawana za opérationnel parce que na ba régime ezaki régime passé. En tout cas tout monde to bande ko to kata kombongo ko tanga mate, mais lelo du moins tozo ka komboni zo tanga ma mingi et puis donc bazo travailler institution wana comme IGF. Alors et toujours ka pe non kingandi a détourné ki boye intel a détourné ki boye, mais ce qui nous inquiète l'impunité. Moutongo a yibi boye, mouto a yibi boye, mbongo boye lime, mais silence radio. Ils ont ça la biso mabe. Il y a des fois tant biso to zalaka musu na part ya mboka, lokola yo za po na mboka, biso pe population za po na mboka, tozolo ba po na avantage yango ya mboka, bato bazo ba ka no tozolo bela yo. Alors to ndinyango parce que toza na avantage tozolo bela mboka na biso. Alors pour ça biso pe faveur, pour ça biso ba argument ya ko pusaka tango bato wana bazoko lobana biso po na biso tozanga ba réponse au pesa bango. Il y a des fois tant to comme ozanga ba réponse au pesa bango. Bozanga nisika la biso s'il vous plaît. Corneille Nanga lors d'une conférence précise que basé na Goma à Lobi, le chef de l'État a parlé avec arrogance. Qui est celui qui va m'empêcher moi, les garants de la nation, de changer cette constitution? Et sa réponse a été claire. Avec cette arrogance, moi, les coordonnateurs de l'Alliance du fleuve Congo ainsi que les rebelles du M23, nos alliés, nous allons l'empêcher de changer cette constitution. C'est extrêmement ok. Bon, les Camboyo, na Corneille Nanga Sikazali. Aïe bien que nous avons empêché chef de l'État à Rosalango. Na yé Corneille Nanga, na chef na yé Kagame. Aïe bon, on va empêcher. On va empêcher comment? On va pousser na Kinshasa. Ko poussa na yangona. Bon, et ça n'a pas de bango, bazan la force moko boy, oh bango, bazo compter nango, bazo sa guerre médiatique.
il y a intimidation. Oui, à progresser, bah yeti Goma, c'est bien. Toyebi, tokomi, tomoni. Mais likamolekana yi na mabele na entrée ya Bukavu na ebite soki oyeka isango nango. Ah. Ba salaki lokola neti kaka ba monaki lokola ndenge ba salaki na Goma. Tellement bazali na confiance makasi, ba moni que bon, on dirait si to fragiliser armée congolaise et ba wazalendo balali pongi et na pesi bango mambote sika bazali ba wazalendo, je suis wazalendo. Tout ça motema na bino. Ba moni que bazana accès wana bazui monopole wana ba fragiliser déjà forces armées congolaises et bakosa nyoso balingi batantaki koya kota na Bukavu makamba monaki est-ce que yoki ba lobi lisusu mais bazana 70 km ya papa Kenya apesaki ba soldats parce que chef na bango Kagame a se rendre compte que ba militaire na ye ba diminuer ba komi muke siko tala na mboka ba autika ba militaire nini parce que population za bébé autika combien de militaires kuna apesa combien ba ya po ba kufie belé pourquoi bazolinga koloba te bonne fois on ezate ba mo akwa so balobi ba mona neti ba miteki nzoka réalité toyebi na moni armée burundaise 1000 hommes batindi 1000 hommes te armée burundaise président Ndayishimiye atindaki 12000 hommes 12000 bango Kenya atindi Uganda basangisi atindi près de 10 000 parce que ndeko Pichu tango zolo ba Uganda wana cette guerre où ba imposer biso injustement derrière yango ba Museveni baza wana tanke ba tutsi bazo la mabele na biso ya Congo balkanisation Congo utilisée soutenue par les occidentaux la communauté internationale comme on dit tant bino bozo wa nexé ba tuneti ba Kagame batina ba solo monte ke zana okaka no bosa ba jemo bolo Congo ya butene lote oui Uganda za poaza honnête soko mandeni le colomon na kati mo libanda mo zana Kagame ndeko ne tutie mo zozonga pana biso oui c'est quoi au juste Uganda nenga zawana nengo lobi le colomon na kati mo libanda parce que tendance na ye à l'accès déjà position excusez-moi azali na posa kota na BRICS Uganda et puis l'être na ese kota mais abenda na mamuke na communauté internationale donc aza un pas dedans un pas dehors position na ye eza moins complexe mais makambo yo lokola eza kope na bango ya kala yango zo mona azo continuer na ngokaka atie ba soda Kenya pe apesi ba soda près de 10 000 non nazo bana on a part ya M23 Rwanda batie ba soda batindaki plus de 8 camions oyo yaki kokota nzela Bukavu wana entra Bukavu wana 2 avions moko ebimelaki bango basukoi bayeba ete avion na ezali invisible yo comment makambo esalaki bango bayebi mutu moko azokonga te ce qu'on a nous aux Barana batini 10 000 11 000 batindi nous avons la population notre population est plus que yaba Uganda ba pays wana so batini sur ba Kenya wana biso to za peta msusu soki ba motiver ba jeune to za peta na ba 150 000 hommes na armée wana moteke to ko sala makambo pe biso mo sanke ba tsa biso po to za na nyonso to za na ba koki to za na moyen ko za do ba za ko vie richesse to za na ba moyen aussi to sérieux to za kuto aide militaire te pa ba tout monde oui et le moni pour un problème yo to za lo moko boye oyo eza comme réalité RDC eza monene na monene na ngwa za na population intense koleka ba pays wana mike wana ba Rwanda ba Uganda ba Kenya ba onye so sikoyo problème eza nini omoni M23 to pe armée rwandaise FDLR Rwanda ti basali ba avancer bongo ezaki pe na raison moko ezaki makasi tamusu bato ba ko ignorer yango raison eza nini biso non FDLR eza ba rebelle ba bulisa régime ya Kagame donc bango armée patriotique rwandaise ne ya bango oui excusez-moi ozo comprendre donc armée rwandaise tindenge basali ba avancer na M23 na ba AFC bananga wana tine basali ba avancer bongo ezaki na raison moko pe o epesi bango mwa possibilité wana raison eza nini biso FARDC tango azobunda na ba wazalendo
tant azo ko défendre mabele azo ko linga mingi ko protéger population alinga ba perte humaine azoni ba perte humaine ça la maté ba perte humaine ça la maté na ngambo na biso pour la population na biso ba congolais raison ya liboso ya makasi ya ngwana parce que guerre zo bunda ma epa na biso ce que zalaki epa na bango en tout cas banyeba ninga te to marché tina Kigali na facilité croyez-moi donc eza raison moko o eza valable et puis bato bazo kota musu ko ignorer yango eza te no kaka M23 topé armée rwandaise baza efficace koleka FARDC non c'est pas ça la raison la raison est multiple baza un mboka na biso tellement eza infiltré baza na bato na kati armée na biso eux ko bato bazo fragiliser biso makasi davantage bangwana bo kanga likambu boye soli kambu boye bo mona lobby nango tamsu lobby ko tuteka lelo ekomi déjà kuna ba komoti na tala nanga azoloba parvenir koloba na président de la république non nazalaka na yo na entourage na yo nazali tozali na ndako no tozali na sécurité na tozali donc ozo comprendre ba dire ya ndenge wana tant tozoloba ba biloko bongo bo s'attendre na donc trahison ezali eza makasi mais na loba likamoko mon frère moni mboka na biso wana RDC eza mboka moko prophétique et puis mokili oyo ezaka ya nzambe ezaka ya moto te mais nzambe apesa mayele na batu oyo kaka bazo compliquer biso lelo existence bakata mabele bakabola tia peuple na mabele na ye alika bango mutu bakabola babelango bakata bango moko lelo bakomi lokwa ndeti basala ke erreur baya koluka suko kat korekata lisusu na lobelango ata bongo ya on tobi na terme balkanisation et puis bon lokwa tozana na contexte wana na évoluer ka bongo na boko na bombela yote ta mususu na biso yebi yango et makambo ya balkanisation eza tellement profond et puis bandi le loté ngana ko rassurer no ebisolo moko banda Kofi Annan nazaki na secrétaire général des Nations Unies makambo wana déjà si ba signaka décret wana que non ba balkaniser ba kolongola Afrique eza na 54 ou 55 pays ba kolongola ngo dans les 50 pays ba comme ça vers aux centaines boy faut balkaniser ba kata ba pays de ça na Soudan du Sud kabelo comme Soudan du Sud Soudan du Nord oui ni basala kuna siko bazo sala ngona balunga basa ngona RDC ce qui réussir kaka remeki ko réussir na RDC yeba ke Cameroun ce que le Cameroun Nigeria ba mona makambo wana le Nigeria ba Algérie ba mona makambo wana alors il y a un lancé appel je lance l'appel à tout le peuple africain s'il vous plaît unissons-nous comme un seul homme on est en train de nous agresser dans notre continent. C'est notre terre, c'est nos terres. Chers Africains, unissons-nous, s'il vous plaît. C'est le moment de se mettre debout, de se réveiller. Voilà. Chico, la question que tout le monde se pose aussi, Ezali, après prise, il y avait les Goma, là-bas, rebelles. Il y a eu un groupe de militaires congolais, ces réfugiés, qui ont Gisenyi. Soit-disant, bon, na rôle bon parce que c'est pas progresser vers Kigali. Si le lot suite na bango et ba na te so ba genda. Bon, soldat wana certes ba kota Gisenyi. Mais lokola vent wana ya prise ya Goma ezaki tellement makasi et puis ba bomaki population ebele. Population ba bomaki ebele et ba soldat na biso ba kota ki wana Gisenyi wana munitions ezalaki efficace ezalaki insuffisant basilaki munitions ngai no to yebi na matière à guerre donc faut na makasi na matière à ravitaillement sur ravitaillement ezate en tout cas guerre rolonga te ba na problème à ravitaillement yango esalaki no ba se rendre so baboma bango baboma bango te bamemaki bango bakotisa bango na armée patriotique rwandaise voilà. Donc baza kuna mais bon to ko prêter d'intention na noter pour baza ba congolais ba ndeko na biso to tika likambo ona ezana obongo po to yebi ne bango ba okanisa te to ningi to ngala ko préférer to tika mona ndeko wana
merci de Gopichu to comme d'accord cité n'a peut sur oza na moi liloba koloba na profiter pour na pesa joyeux anniversaire parabéns comme on dit en portugais à Nicole Sona de la part de Vicky Mputu et puis big dédicace à Auguste Mabiala Pedro Kiangala Auguste Mabiala Pedro Kiangala de la part toujours de maître Vicky. Je n'oublie pas Joe Fils Azarnabiso, un message particulier au Kopesana peuple congolais à travers le monde par rapport à Makambozo Salama na SCP na biso. Pour ce mot de la fin, et Yaliboso, nous rendre hommage à tous les peuples congolais au bazar partout dans le monde. Précisément, plus précisément, Congolais bazar en France. Bande na ngai na CP na bino makasi en tout cas toujours comme to ça na bino penzabo na CP na bino makasi en tout cas to continuer mengwana to continuer bongo ba comprendre que les gens na biso za seul té tozo bunda pona mabele na biso pour une bonne cause et je m'adresse à la population congolaise au bazar sur place sur le terrain na Kinshasa, na Lodja, na Aru, Ariwara, na Kisangani, Kuna, na Buta, partout dans l'RDC. C'est le moment. Ceux qui tolingi mboka na biso ezwa kimia libela. Tous s'enrôler na armée rapidement. Et puis tout téléma, tous à la éveiller. Moutounio so comme agent en renseignement. Tous à la paix unis. Tous à la unis. Tout tika ba kerela buzoba, tout tika ba kerela buzoba. Tant o eza tant ba kerela te na kolobelo ko moko eza kola na ndako na biso to vandi bo na kata ndako papa na mama na bana to vandi na kata ndako bo ndako ezwi moto lokola ngai na bandeko na papa na mama tozo yokana te to bino to bundana no bo to tela makambo ndako sima. Est-ce que ça na sens? Eza na sens te. Ba kerela na biso to tsango no pembeni. O ngala linga président Félix te c'est bon bien mais na moment oyo président Félix akoleka aoleka na ye Congo kotikala sikoyo soyo bina linga président Félix te yete photo landeleka ya longwana no c'est bon olaneli ya longwe ba inguna wana baye bazwi mboka ozongi mowumbu sor na yo ezanini il faut koyeba que no turo soki bato wana bazwi pouvoir na mboka na biso moni pasi ya liboso eza muke to koma plus que ba étranger na mboka na biso moko. Bote na bino nyonso bato balingaka RDC bato bazo sunga RDC to soutenir FARDC na ba wazalendo to za biso no